chers téléspectateurs, Ezali Wabino Sephora Kings, il y a Tindika Tindika. Pour plus d'infos, veuillez vous abonner sur Tindika Tindika TV. Le lot meme libino, actualité o ekozo ningisa précisément Kinshasa. Tozali na bechole ya IDPS, tokobeta masolo eza koleka plus mingi na partie IDPS. Bonjour Abbé Cholé. Bonjour grande dame Sephora. Bonjour na peuple congolais. Bato nyonso balinga mboka na bango. La République démocratique du Congo. Bato nyonso balinga son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo béton. Biso vraiment tous ensemble to la mugi malamu Sephora. Tous allez bien au rythme du pays. Yako banga izalite, yako lela pe izalite mboka na biso nzamba sali grâce. Tongo malamu to la mugi ngayo na yo to kutani. Merci Abbé Cholé. Qu'est-ce qui se passe vraiment actuellement dans la 10e rue ou bien dans la partie politique IDPS? Merci beaucoup la grande dame. Monde ningani pour na IDPS. Premièrement, avant de répondre à la question, on a envoyé Sabato Nyoso Balanda Biso na Tindika Tindika. Le monde mobimba bandimi ke au Congo n'y a qu'un seul parti politique comme bonango isa IDPS. Makambo tozomona na PPRD zalagate. Makambo tozomona na INC zalagate. Makambo tozomona na MLC ba SID ba palu zalagate. Makambo esale makaka na kacha IDPS o ebundi pendant 38 ans lit pour na kokoti sa démocratie. Biso mo toza be exemplaire pour être démocratie kota na kacha mboka na biso. Mais par rapport à question na yo, na makambo elobi qu'est-ce qui se passe au sein de l'IDPS? Makambo zo le Canada IDPS, IDPS est comme un conflit à deux groupes. Groupe ya bato ba ko bengaka, ya ba Peter Kasadi, ba Paul Tshilumbu, ba papa na biso Jacquemaine Shabani. Groupe mususu ezali o ba bengi, ba Augustin Kabuya, ba Jean-Marc Kabund, ba sali pe groupe mususu. Mais biso ba oyo tozali na groupe ya mutu moko te. Biso toza bana ya IDPS, yangwana à travers Tindika Tindika, to yeto lo bande bo solo. Qu'est-ce qui se passe? Tokozala na sima ya groupe moko te. Tozala pena sima individuité, ce n'est pas Peter Kazadi, ce n'est pas Paul Tshilumbu, ce n'est pas Jean-Marc Kabund, ce n'est pas Augustin Kabuya. Nde abenga biso to kota na IDPS, mais biso adhésion na IDPS c'est gratuit. Mais qu'est-ce qui se passe au sein de l'IDPS? Le grand journaliste Sephora, conflit wana, et sali ke bitumba ibimaka, secrétaire national en charge de la sécurité, Azika Ramoto, azan hôpital ya première, ba membre de sécurité à IDPS, Bazika Ramoto, bazan na première. Pour le conflit wana. Alors na conflit wana ngambu ya ba Tshilumbu na ba Peter Kazadi. Bazo réclamer na côté ba Jean-Marc Kabund ba o président Félix Atika intérim ke mbonga ba carte bazolia. Mbongo ya ba 10% ya ba ministère ba sinda na parti bazolia. Ba combattant bazozwa misalate lelo tozana okende 2 ans. Pasi ezo bakisama lokola tozaki na opposition. Ndena ba mususu ba réclamer ba lobi ke bazo violer statut to kende congrès. C'est la démocratie, revendication na bango na kacha démocratie. Mais crainte na biso ezali démocratie wana. Et même biso teke batu mususu ba kende ba boloko, batu mususu ba kende bo pito, batu mususu ba nyokwama. Démocratie selon les statuts de l'IDPS. Selon les statuts de l'IDPS. Et lobby boye. To signer pacte ya litu oyo ezali non violente. Ndena yangwana la grande dame nde conflit betami mais atonga lelo to lamuki moi qui meza na kokende ngo makambo ezo kende bien. Merci Abbé Cholé. Mais bon prometta ka ba combattant que boko lukela bon misala jusque là il y a aucune résolution tisiko. To prometta ba combattant te ba zo musala mais to prometta peuple congolais nyonso que peuple congolais nyonso na lita IDPS au pouvoir tous les Congolais vont travailler. Soki to lobi ke to banda opesa ka ba combattant misala to banda opesa ka bata IDPS misala. Et comme on a comme si chaque parti politique est en pouvoir, à engager ba membre parti naï. Mais IDPS au pouvoir, c'est pour donner du travail à tout Congolais. Au yébi à la constitution congolaise, et ça clair. Baloui bien que le travail en République démocratique du Congo est un droit constitutionnel. Donc nous avons besoin de Moussala, et ça m'a wamutute, et ça droit de Ayo Sephora, président Félix Tshisekedi Peso Moussala. Ce qui est l'autre bandi qui engagé quand bata IDPS, na bata IDPS autozali qui engagé et ko banda ko sala été IDPS nda na pouvoir ka bata IDPS basala. Donc au banga ne logo moté, la lutte de l'IDPS c'est pour donner du travail à tous les Congolais. Ben Abbé Cholé la minute tozo constater apparemment neti bokabwani. To kabwani te IDPS zanango parti démocrate to bundaka boye kandenge balobaki singa famille bendanaka mais kata na kate. To ko chiko kata kabwana te, to ko chiko panzana te, to ko chika la IDPS bar Tshisekedi point trait muta panza biso ezate lelo ba résolution monani to privilégier dialogue groupe ba Paul Tshilumbu na ba groupe ba Jean-Marc basanga na poto solo la parti na biso ekende liboso. Merci Abbé Cholé. Mais za lambe noir
mais noir wana bazobenga ngo vieux visibilité na métier moko azala na katanga nde balingi bapanza mboka. Maintenant pour Moïse Katumbi, un mot pour ça. Bon, Moïse Katumbi aza congolais te. Abesho le métier ozolobela ezanani soko ozolobela Moïse Katumbi. Et bon yo yebite et bon biso tokobanga te zande tolobela Katumbi. La constitution congolaise est claire. Pour être candidat président de la République, il faut être d'abord de nationalité congolaise d'origine. Ba congolais babotaka métier te. Na kopeso conseil so moni mama na bino, papa na bino, ndenge yo zabo Sephora moi sa kitoko ya pembe, oza bien mutu wana eza na flatérité. Et maman na bino na papa na bino baza batu mwindu ba memeli bino métier na kati ndako. Yeba be maman akenda ko yiba libanda, c'est clair. Donc Moïse Katumbi n'est pas congolais, il est métier. Pour petit frère na ye, mwana na ye kutu, aza zambien, mutu nyosa yebe yango na mokili mobimba. Tokobomba pona nini? Mais aza congolais. Te aza congolais te. Aza ki congolais na régime Kabila. Na régime Félix Tshisekedi tokopesa mutu na mutu identité na ye. Merci Abeshole. Sikoyo pour la suspension il y a général Kanyama, un mot pour ça. Merci beaucoup Sephora ba question a boyende za malamu. Batu ya lamuka banani bazako condamner Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne travaille pas. Félix Tshisekedi aza président nommé président Félix Tshisekedi aza na pouvoir te parce que Peter Pam oyazali envoyé spécial aux États-Unis na Grand Lac. Ailleurs où ça la déclaration. Alors les Américains ne peuvent pas envoyer les militaires au Congo parce que les généraux mususu na Congo baza sous sanction ya États-Unis d'Amérique. Na kacha ba généraux aneza Delfe Kayimbi o amijembika ki yemoko. To ebite ndeko na kinga kacha bomaki ye to amijembika ki. Enquête za en cours. Ozolanda ndeko nanga. Yami baleza Kanyama, Numbi. Ozolanda baza belé batango fort. Baza 9 généraux baza sous sanction États-Unis. Maintenant Peter Pam appelle ça qui instruction alobi que non pour que les États-Unis d'Amérique batinda ba militaire na Congo et sengeli ba généraux o baza sous sanction balongwa. Félix Tshisekedi lokola za président depuis Congo et banda, tozo président za bien éduqué to quoi Fati Betote. Ça m'engage que moi so boyi Brazzaville za katisa. Pour Fati za chef de l'état, au sakani to kangi oké prison. Eza nango ba ja ko sakana te pona ko lobanini, pona ko yebisa peuple congolais, pona ko yebisa peuple congolais que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eza pona ko yebisa peuple congolais que non Félix Tshisekedi ne éducation malamu azwa. Aboya ki amema bato na brutalité. Madame quelques exemples, ozopesa non réponse. Na moment o bandeko na biso baso kufa na est pays. Kabila bomba ki ba char de combat na Jelem. Félix Tshisekedi herba militaire ne ba uti Israël ake ko désarmer bango. Siko Félix Tshisekedi alinga kendeka na brutalité pour être abenga na Kabila tant formé ba militaire te. Yangwana tant to comprendre les faiblesses à Kabila. Kanyama a suspendu parce qu'il a sous sanction. Maintenant, c'est la table du président Félix Tshisekedi. Et Zalina ba généraux, oh Félix Tshisekedi a son nommé, bah oh bah tout ce peuple congolais, bah oh bah respecter le peuple congolais. Merci beaucoup. Merci Abeshole. Mais batu baza kolela la Kinshasa que Fati Beton azako yoka na te, azako mona na te. Fati Beton ako yoka na ko mona na Kabila kundaka ndemboka oh madame. Mboka oh miswa Kabila ezalaki ateka mboka. Miswa Kabila ezalaki pas est pays. Et ça paye toko lobeza nord Kivu sud Kivu Maniema mboke kende Fati aye alinga bimisa mboka na libulu peuple congolais banda kolia 3 fois par jour hein to banda ko sala makamba solo ezaki jale lote toko lobande makamba solo nde konanga osolanda mama Sephora nde Félix Tshisekedi alinga bimisa mboka na kati ya libulu nde po totonga mboka Congo ezalaki lokola train et se dérailler et sengeli tozo nsango na rail po te banda kotambola. Moi to kende ma mbango ezate mais avant faire un mandat Félix Tshisekedi va te belé ba changer maloba. Merci. Un mot pour la mandataire. Ba mandataire yango na zomona ezaki chef de l'état a convoqué Kabila na Nsele. Ayebisi Kabila alebi mese Kabila to kena na coalition pour na kobanga yote mais to kende ki poto respecter l'un des principes constitutionnels l'article 78 il y a constitution où le président de la République et sengela sala coalition pour la majorité parlementaire mais Kabila le kolo zo compliqué makambu na bengisho na Nsele pona gangela yo na plameyo na yebiso boye mba mandataire to ko zo bato baza ba politicien te
mais mandataire tokobimisa bato oyo baza technicien baluki mutu moko na kati ya SNEL aza technicien nommé directeur général nde yango ozomona son excellence Félix Tshisekedi abengisaki Kabila abenye mato lokola mwana muke alobi Kabila ezala mbala suka bambriema politique mandataire tokonome tokosala partage te mais tokonome technicien tokozwa bata IDPS te tokozwa bata FCC te mais tokozwa nde technicien na DGDA na SNEL po ete mboka na biso ekende mama bobetaka bashit bosepelaka mpo bozwa président lokola Faci Beton Faci Blende, son excellence le chef de l'État, mutabengani dictateur na biki ya pamba Samanduki, ba Jean-Pierre Bemba kutu ba Sima Manduki Kabila bengana bango soki Monisco te mbela kufa kala. Mais Félix na biki ya 100 francs na papier duplicateur à 50 francs. Asalika rapport Kabila sengi ya bando. Donc peuple congolais, oh nyonso boko mona Félix Tshisekedi asalaka, il faut zala mutu moko leka 5e primaire na 6e primaire. C'est-à-dire Félix Tshisekedi asalela ki politique à les corbeaux et les renards. A flatter Kabila. Oh monsieur Kabila, vous avez des barbes blancs, vous avez tué les combattants de l'IDPS, mais nous n'allons pas fouiner le passé, nous allons te protéger, nous allons te faire comme ça. Tout cela était la politique. Il y a Corbeau et les renards. Et Kabila qui flatterait Kabila, voici l'homme. On a repéré ça pouvoir pour être à Kangangate. Félix Tshisekedi a bimi ça. Maintenant, Bandiko Yebi Kabila, nous allons continuer à fouiner le passé. Nous allons faire les audits. Et puis, mandataire, au tuninga question. Bazo nommé qu'à 10 mandataires. Sur 53 entreprises, bazo nommé qu'à 10. Et puis, pourquoi bazo nommé 10, madame? Parce qu'il y en a 10, on a le reste à mandataire. Félix Tshisekedi a sorti d'un auditeur, bakende kosala nan audit, baye babanani ba yibambonga à l'État. Oyebi na tête à DGDA. Ezaki mutomo bazako benge Deo Ruiza, azaki Rwandais. Erba Monique Kabila comme na suka kima États-Unis. Toko sala audit mbongo soke koma Rwanda. Ekozonga. Merci Félix Tshisekedi. Omo nane na saboy. Na zamuluba te na mutabandundu. Na osenga peuple congolais. Biso nyonso to lingana. Kasai après tout ezana Rwanda te. Bandundu ezala pe na Angola te. Tous nous sommes les Congolais. Pourquoi ba polémique entre biso? Oh Muluba, oh Mouchouaili, oh Mukongo. Nzamba sala erreur ndenga pesa biso 26 provinces. Oh Kabila yo kabolango 26. Toza biso nyonso bana mboka. Tolinga Félix Tshisekedi, topese chance à 5 pour temboke tongama. Merci Abeshola. À propos ya dollar, bana bazola lanzala, ba classe ba balobaki keze ofele jusque là, bana bazoki ne classe, eloko moko te ya malamu ezoko komona na miso batu, na ba dollar ezoko mata chaque fois. Mais dollar eza conséquence ya pillage Kabila seli pendant 18 ans. Ba entreprise ya ba chinois. Eza ba entreprise yo Olive Lembe. Ya Kabila, siko Félix Tshisekedi na politique azanango. Ako kende na brutalité teke banduki betama na Kinshasa. Mbongo Kabila yebi na ba colite na ye eko risque to détruire yango. Nde amemi politique à les corbeaux et les renards na utikoloba. Mama, omona tu ba entreprise onyo ba chinois. Bo banda ko somba, soki osombe loko cher eko zala na mwa 10 000 francs. Pour Félix Tshisekedi a commis $100 na 5 000 francs. Mais to pese ka confiance. To bate la Félix Tshisekedi na ko yebso makamba solo. Faci Beton. Félix Tshisekedi azana ki ndokyo Tshisekedi azwa pouvoir en tant que premier ministre en 1990. Mais azo boya ko bimisango. Soka bimisango mundela ko comprendre que tolobaki ke kasaya ko zwa pouvoir te po bula mundele ezake Congo ebongate. Nde Félix asali apesi flatterie lokola quelqu'un qui ne connaît rien mais aza Beton qui vivra verra 5 ans. D'ailleurs, un homme intelligent ne peut pas demander le bilan à son excellence Félix Tshisekedi à moins de 10 années. Le bilan que nous allons imposer au Félix Tshisekedi, c'est après 5 ans. Merci Abeshole. Deuxième mandat, tozo kende jusque là, tout le monde est l'autre projet 100 jours. So obi ke makambo yo lobi so to na kota kan church mele ba militaire ba becho masasi. Po ba militaire ba zakola la netoko ba komi kola na banda kwa bien. Ozolanda, gratuité et enseignement, ça qui était le lot gratuité et enseignement sili. Le Congo qui a été détruit depuis 1960. D'après on a maillé les nyonso na mona kozanango. Na ba capacité ozanango. Toko tonga Congo après une année. Madame ozomona buldingo ezana sima na biso. Soki ba bato nyonso batema ba bito bukango et ozwa biso mo ya 2 heures du temps. Mais so ba lobi ke ba tongango ba mbongo nyonso ezawa. Il faut to zela batan pour te tongama. Même Nzambe oaza le tout puissant le Dieu créateur. Oaza capable koloba mokili zala, mabele zala, lola zala betwale, nyonso ezaba créateur serme na minute moko, asala likamuli na tango nango. Nde Nzambe yebisi biso na Bible, chaque chose a son temps. D'ailleurs, na kati ya Congo, le mandat du président de la République est un mandat électif. Soki Félix Tshisekedi asali mabe, na 5 ans akozala na bila représenté te. Mais pourquoi tozo potana awa? Du fait qu'azalaki élu par le peuple congolais, tozo la 5 ans. Soki asali mabe, peuple congolais a choisir muto oyo akomona ki akosalisa ye. Donc peuple congolais to lingana. L'essentiel pour nous le peuple congolais, Kabila n'était pas notre frère.
Kabila zaki Rwanda bolinga te Maman Sifa jeune akobotaka bana misa tout après tout donc Maman Sifa botaka Joseph Kabila jeune Kabila na Zoé bon ko saka peuple congolais boy Kabila zaki Rwanda obayaki na AFDEL po ba balkaniser la République démocratique du Congo nde Félix Tshisekedi saleli politique o mama kama na loba so ke na MRC ko zwangote so ke na ECD ko zwangote ko zwaka na IDPS po eza mo mesana na biso so to moni oza mabe ato oza le plus sommet to ko attaquer yo to déraciner yo to bimisi yo donc mboka na biso ko kende liboso Congo eza volonté ya Nzambe Congo pasteur Ngalasi ya église la louange akenda na Israël na Capernaum amoni vraiment de ces cartes ya Congo Nzambe azoba dans ce pays ozomona makamba coronavirus oyo docteur akozwa kisa uta na Congo nazo biso makango Congo c'est une bénédiction jamais dans ma vie je peux envier les États-Unis jamais je peux envier l'Europe je suis congolais je resterai congolais ozomona na munoko mboka na biso babunda baloba boy a intendre kapa insiste kapa c'est-à-dire okuta kinga awa otika kinga awa okukutanga awa ozomona bino bato bolobaki te pese balubo oyo balango nyonso esa yi to gagner bango fati umela soko lingite katisa braza soki braza okoki te mélange avec la 50 francs kufotika mokili ndenge delfe kayimba tiki mokili à propos ya FCC cash balobi mandat la bango ezokende na suka tozana mandat na FCC cash te problème ba congolais batanga constitution te la question que vous devez me poser la question pourquoi l'IDPS a lutté contre Kabila mais boké na coalition na bango c'est l'article 78 le président nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire mais l'IDPS n'avait pas obtenu la majorité parlementaire ça c'est maintenant la ligne 2 de la constitution le président doit identifier la majorité parlementaire nde tokenda to luka majorité parlementaire tokenda ko zona FCC to sali coalition yango zoma toute personne qui oserait madame ça je vous dis la vérité hein, raconte Kabila na Félix Nansele na zalaka wana na musika na kota na katite po biso to ba leader la base to moni ne Kabila yena ba cortège ba shadari ba mova sakani problème Félix Tshisekedi il est bien éduqué où est-ce que Kabila a eu l'éducation to lingaka to lo ba boy po basa la biso mabe bino journaliste was songi Kabila tala na président Mobimba lo ba finir la récréation est-ce que Kabila a passé déjà l'école primaire pour signifier le peuple congolais c'est quoi la récréation au Solanda donc bosa na bino calme peuple congolais Congo na biso ba belge balinga qui était bonga Congo na biso ba français balinga qui était bonga mais à travers le Dieu tout puissant a yoke ni peuple congolais mawa les autres aussi Félix Tshisekedi naza contre Félix Tshisekedi te mais naza mutaide pes il faut na linga fati pona votaka numéro 20 mais soki boko boya Félix Tshisekedi bose la mandat madame à une femme sérieuse un homme sérieux doit patienter après 5 ans pour être ayeba mandat Félix Tshisekedi fati béton d'ailleurs awa Jean-Marc Alobi tozo sa la redynamisation à partir toko tambola baba nundu toko tambola bekwate to lobi peuple équateur yo so linga Jean Pierre Bemba mais c'est un escroc politique muto alinga boya makambo ya Sun City yo so landa nani Martin Fayulu awuta mboka nini est-ce que yo yebi na Martin Fayulu pour ça l'idée porti maman ne komone nani papa ne komone nani mais moi je suis du Bandundu je connais la mère de Félix Tshisekedi maman Marthe Kasalu moi je suis du Bandundu je connais le père de Félix Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba je suis du Bandundu je connais le village de Félix Tshisekedi c'est le village Mupompa je suis du Bandundu je connais le territoire de Félix Tshisekedi c'est Kabeyaka Kamwanga et sa province c'est Kasai oriental yo posa journaliste mayele pesa nga village Martin Fayulu pona ndima boko sa peuple à propos ya AAP Vital Kamerhe alobi ke na 2023 il y a le président to landa vie Vital Kamerhe te wana vie na biso ngana boy na ngabo tsanga songi na vie na biso Vital Kamerhe poto kenda na coalition na ye mais vie na biso Vital Kamerhe azana capacité ko gérer mboka te ozolanda Kamerhe batu nyuso bawoye même ngana linga kete bon yo kansi na kosa ngape na linga kete olingela eteni na linga kete po era zaki président assemblée nationale Tshisekedi azolo bake Kabila c'était pigeon voyageur Kamera ça la livre alobi pourquoi j'ai choisi Kabila oui mais kamota on a ko lobango pesa nga posa na télémana loba mais les lois qui ma Kabila il n'explique pas le peuple congolais pourquoi il a haï Kabila ndena yinaï et na moment qu'ils zenga za premier ministre Kamera zalaki président assemblée nationale andima bidja 2 milliards et les lois Kamera zo ça la communiqué plus grave dernièrement raconte le président de la République na Joseph Kabila Kamera zo ça la communiqué de presse il raconte que Félix Tshisekedi na Kabila azelo bake des hautes personnalités de la République. Quelle institution Kabila occupe dans ce pays pour que M. Kamerhe l'appelle la haute personnalité de la République? Or que Kabila, selon la Constitution, en tant qu'ancien président, la Constitution l'appelle le sénateur. Kamerhe doit appeler le président, le garant de la nation, son excellence, Félix Tshisekedi, a raconté le sénateur à vie, Joseph Kabila. Le sénateur à vie Kilo, Alinga Lobata, parce qu'il y a une Constitution, tous les anciens présidents, président honoraire. Na kati ya constitution congolaise na yamoza la sénégalais ou rwandais
ou bien burundais. Mais sur ça congolais, la constitution congolaise, tous les anciens présidents, les sénateurs à vie. Ce que Kamere devrait dire, c'est le sénateur Joseph Kabila et son excellence, le garant de la nation, Félix Tshisekedi Bakutani. Mais azo benga bango deux autres personnalités. Mutabongo na kolinge ndenge madame. Donc peuple congolais, tolinga mboka na biso. Ponzamba lobi na makomi na ye, priez pour votre pays, car votre bonheur en dépend. Notre bonheur, nous les Congolais, c'est le Congo. Tala bato bakosa biso pose libala jeune. Madame, moi frère chéri, au moins Félix na komi na pouvoir, libala na pété. Mais fondi alliance na fondi alliance na alliance nani? Ya Kamera. Kamera sala alliance na Félix Tshisekedi na ngate. Ba alliance na bango ba suisa na Félix Tshisekedi na nga oti ngana ba alliance na bango ponani. Alliance na bango na ebite. Yo yaki ko yoka ba yebsinga ke abesho le yaka zala témoin alliance à Kamera na Fati. Makam na bango sila 2023 c'est Félix Tshisekedi le candidat. Wako sakana okuta na biso na balabala. Ko sala ba jeta souffrance to nyoka meba miyiba mboka ba bomi biso ba tie biso na ba conflit ethnique. Mukongo akolinga mungala te. Mungala akolinga muluba te. Muluba akolinga muta SAPI te. Ba conflit na banana batikango. Ba Rwanda ba kote biso afdel na 97. Or que Kibuluba ezalaka na Rwanda te, Kimukongo eza na Angola te, Kiswahili eza na Afrique du Sud te. Tous nous avons les sacs congolais. Mais pourquoi to yinana? So tangi na passeport américain. À cause de la muta Texas, à cause de la muta Washington. Alors que je suis américain. Nabiso ba congolais comment que je suis congolais du Kasaï, je suis congolais du Bas-Congo, je suis congolais du Bandundu. Ça c'est la bassesse. Yangwana nzamba yoki peuple congolais malbi félicite moi pour ba congolais bazalaini. Président Doucerboy, zelana cité le comme madame s'il te plaît. Au commissaire polémique, ma fou, n'a l'air rapé pas naoté. Bino bozako lobake. Zoka exemple, zo réflexion, ce n'est pas des polémiques. Bino bozoke ndeko kosa ke Félix Tshisekedi ko gérer azalaki nommé par Kabila. Zelana tuna bato ke somo balobelo wana. Bino kaka na kati Kinshasa Congo. Bolobake muluba boko tikele lopango ta ko boto lopango. Mais bobo sana ke Félix Tshisekedi za muluba de père et de mère. Siko bozu poste président de la République botiki. Akotika ngona pete. Soki lopango bobangaka. Ke muluba ko botola. Bo poste président de la République. Fatia kotika ngona pete. Eza pona ko flatete. Pona ko yebisa batu ke fatia muluba solo. Akokanga Kabila. Toko kanga bata FCC. Mais to memeli bango de politique à l'école et les renards. Pour Kabila zaki na dent. Ataki lion. O a fâché. Asoluka qui dévorer. Félix Tshisekedi a memeli politique à flatterie. Mais c'est Kabila. Je sais que tu as calciné des personnes à l'IDPS. Je sais que tu as tué plusieurs personnes. Mais moi, Félix Tshisekedi, je ne peux pas fouiner le passé. Et Kabila, si c'est pas les cowboys et les renards, mettre les cowboys sur les renards et prêcher tenant son bec et fromage. Bec ou un fromage ou un des pouvoir. Tant qu'on fait ça, bonjour, monsieur Joseph Kabila. Kabila, bonjour, Fati. Pouvoir et quoi, Fati à l'okoti. Et bon, on est l'autre tozuango. Tokoti, on a pète. Mais Banda Fati a commis président de la République, tribaliste et commis Makasi dans la République démocratique. Félix Tshisekedi, première signature pour le tribalisme. Na série Joseph Kabila. Eza la Rwanda, ba koti na mboka ba benga bonka bata est. Soko yobika tuka kulete, moyepe ba zona musala ezate. Ozoland. Mais na Félix Tshisekedi a première nomination à Félix Tshisekedi oyebinan. Il y avait na biso Vital Kamerhe. Azaka sayen te. Oyebi deuxième nomination. Dirikaba ndeko no abandundu. Azaka nani Kasayen te. Oyebi troisième nomination. Nani Freddy Matungulu. Lokola représentant à Congo na BAD, Banque africaine de développement. Azaka Dikasai non. Mais le problème, nous devons éviter conflit, il y a pas ethnie. Si un Kasaï est compétent de travailler à son pays, pourquoi pas travailler avec lui? Si un Congo est compétent, pourquoi pas travailler avec lui? To boy makamba tribalisme. Congo ko kabwanate. Yi, bato ba yaki na balkanisation. Congo na biso nzamba lobe ko kabwanate. Merci beaucoup monsieur le président de la République Félix Tshisekedi. Bino bo mona ka ba négativité. Bino ba journaliste mikolo bo mona ka négativité. Depuis yo bota match comme na ajoyo. Oyoka déjà gratuité et enseignement. Depuis oyo bota mo comment sikoyo. Oyoka déjà des crispations politiques. Lelo tout le monde peut injurer le président de la République. Ne pas Mobutu mama peut-être bota mina ba 2000 oyebi Mobutu te. Tout na biso bato ba série 8 bana ba 80. Tango to bota ma. Ata na toilette oko kota oko banga kotanga komba Mobutu. Mais Félix Tshisekedi a sali des crispations politiques. Tout le monde peut parler. Après les lois Roboya Fati, Fati Béton, Fati Blendé, Biso na kota bandundu tobenge Fati Mfumu. Olingité, Brazé za pembena. Ata na boîte OK. Ce n'est pas un problème. Mais démocratie c'est kota na ona mboka. Démocratie kota na noté. Et continue en 2018 et Félix a commis président de la République. Merci Abbé Chole. Tokobi ko chité déjà na émission na biso na pesi ba mbote belé na ba boss na nga Rifin qui sont bena papi Kelly na pesi ba mbote belé na camarade na ngai na ndeko na ngai
Benedict Mwanza ya Alidor Tango, na pesi bambote bele na Clarisse Numbi la sociale depuis Lubumbashi, na pesi bambote mingi na cameraman nanga Junior, na pesi bambote mingi na maman abotinga Pasia Sadando. Un mot pour na... Merci beaucoup na confiance ya batunyoso ya tindika. Ndenge botambu si communication yo na considération de pesi. Mais peuple qu'on a au bino boza la calme. Boko lia 3 fois par jour. Boko sumban des ordres na régime Félix Tshisekedi. Parce que nous, notre objectif, c'est le progrès social. Mais le problème, c'est que Tekamaka, tous en pour récupérer Namboka, pour tout ça, Makamakolia. Qui vivra verra. C'est Melanzambe Koufate na 5 Fati. On sentit c'est quoi le social. Boza la calme, boza trop pressé. Un homme qui se respecte ne peut pas demander son excellence, Félix Tshisekedi, le bilan à moins d'une année. Le mandat que le peuple a offert au président Félix Tshisekedi, c'est pour 5 ans. Si on a posé bilan pour santé après 5 ans, boza trop pressé pour l'année. Maman, degré ma sangue zolonama. De graba ma deso zolonama na daipen ndenge ba soso comme ko bota en désordre mutu mo na Congo azana droit kolia 3 soso par jour. Merci à tout le monde, merci na peuple congolais, merci na batonyo so bako landa biso, merci na bande kwa tindika, merci beaucoup. Pour la contact ba ko contacter ndeni ba benga na numéro ya tindika bokoya toko bengana bambote belo pesi na banani te émission politique to pesa mbote te ba nyonso balinganga botika la malamu. Merci à Bécholi. Merci.